Bandeko ba Congolais partout esika bino bozali na États-Unis d'Amérique, spécialement na state ya Georgia, Atlanta. Baope bazali na ba state mususu epekisami te, message ezali ko s'adresser na bino. Ya liboso eza ko s'adresser na bato nyonso basomba bandaku awa na kati ya États-Unis d'Amérique. O nyonso abengami homeowner. Na kati États-Unis d'Amérique, message oyo ezali vraiment ezali message na yo. Landa message yo très bien. Boyebi ke bato belé en États-Unis tozana ba difficulté osomi ndaku, ozana difficulté ya kofuta ndaku, soit ozana difficulté ya kofuta banyongo ozana ngo, okozana banyongo ba credit card, ozana ngo ebelé. Alors oebite qu'est-ce que okosala, banyongo ezali ozofuta chaque mois ba intérêt. Alors ou soit ozoko resofuta ndaku te, ou soit ozana ba auto bengi ba valeur e bakisami be na ndaku na yo, ozana banyongo, ozana ba projet ya ko investir kosala investissement na États-Unis d'Amérique, ou bien ozana vraiment a besoin de l'investissement na Congo, mais problème ya mbongo, c'est-à-dire qu'on a ba difficulté financière. Alors mingi ba éviter so za ndako comme na ba situation wana, papa maman, il faut pas me déranger parce que tant de soma bandako ezali otobenga investissement. Donc so za investissement et c'est boti otobengi valeur. Alors pourquoi est-ce que souffrir na banyongo, pourquoi est-ce que so mutuna comme passi? Alors biso tozo même ba solution. Et maloba on a tini bino ezali possibilité on a pesa yo so zo ebate bandoko ebele ba trouver ba solution ba problème na bango, bazu ba problème ebele ba futi ba credit card na bango. Alors ngana proposer bino bilo oyo il faut boyeba que ngana zali loan officer, c'est-à-dire ngai nazo travailler avec plus de 150 lenders otobengi ba banque ou bien bato ba pesa rambon kwa montalinda ko ba ko refinancer. Alors ba option na pesi bino so dans ba problème o na tikoloba, voilà on a trois solutions bato ba éviter. On a trois programmes oyo sunga yo oyo ko stabiliser finance na yo. Et na pesi ya liboso programme otobengi HELOC ou bien tobengi on sur Home Equity Line of Credit. Tant tobengi Home Equity Line of Credit ezali programme o ezo permettre yo, ezo permettre yo o sala nini o consolider banyongo na yo, ezali par exemple na pesi so ozana nyongo ya $200,000 na kati ya ndaku na yo, mais ozana valeur ya ndaku na yo na 400,000, donc mo ozana 200,000 ezali ko traîner za valeur ya ndaku na yo o ko sala makamebele. Alors HELOC to bengi Home Equity Line eza ko permettre yo ozwa oza qualifié na lende, oza ligne et crédit, ligne en fait ligne ya crédit, c'est-à-dire ubape sa yo possibilité kozwa crédit oyo go salela yango à tout moment, pe go zongsa yango à tout moment. Prenons par exemple so za banyongo ba credit card belé et l'on go ça so ligne de crédit oyo na programme wa HELOC okoki kozwa so oza qualifié par exemple na montant à $100,000. Donc ça dit que $100,000 go salela yango à tout moment, comme go zongsa yango à tout moment. Et l'oro yo go futara ezali ba intérêt go futara na ba mbongo yo zo salela. So dans 100,000 ya credit line, prenons par exemple salela ki 10,000. Pendant que vous avez on a 10,000 wana, banque a chargé au cas intérêt sur les 10,000. So au foot yango off lobby, au foot nenge au single, au foot yango pesile. Donc mais aux a toujours na ligne à $100,000 au sel yango à tout moment. Donc ça dit que les alités que le rôle a intérêt tous ans ba credit card ba 21, ba 29,000 en fait ba 29%. Aux au foot ou bien 30%, 28% au foot à intérêt. So dans ba credit card belé au ebinengo ça. Et pourtant na oyo au na peut-être intérêt à moins de 8%, ou bien 10%, ou bien 6%. Au moins que au sel en bon on a posé on a intérêt on a type au si c'est ça au crédit moro permanent. Donc on est allé et le liboso HELOC ya mi balé tous en autre bengi Home Equity Loan. Home Equity Loan ezali que ezali loan moro ozo permettre ozwa mbongo moro boye et a ebele et puis au fixer montant au va fout à banque pendant une période et puis na intérêt moro eza fixe.
à ce moment-là, on peut refuta ba dette na nyonso, mais ba dette wana nyonso consolider ensemble et puis au bandi ko sa nini, au bandi kofuta un montant fixe et puis un intérêt fixe pendant une période donnée. Donc ça deuxième possibilité aux amours futu pe ba carte na nyonso et puis yona bank ozo futa bango à ce moment-là on évite dans ba nyongo belé na ba credit card na yo pour aux en ba nyongo belé par-ci par-là. Donc deuxième, troisième eza auto bengara au cash out refinancement. Donc c'est-à-dire au cash out mbongo na yo, c'est-à-dire que mbongo na yo na ndako ne comme na valeur belé vous avez besoin aux ndamwa mbongo na ndamwa mbongo na ko sunga yo au sala ofuta ba credit card na yo eza na ba intérêt moko ezali plus élevé comme pour ozwa mbongo wana pour au réduire auto bengi monthly payment au moins sur refinancer ndako na yo obani ko futa peut-être ce que vous avez un intérêt à 6% mais tant vous refinancer ndako peut-être vous avez un objectif que futa 2.5% et intérêt puis monthly na c'est-à-dire paiement na yo mensuel il y a mortgage et kitanase mususu pe ako ozwa yango pona nini juste azwa yango atyango na business a créer moi business hein ba na sala en États-Unis américains et puis donc ça dit que dans ce moment-là mortgage na yo ya liboso et ko boma c'est-à-dire que vous avez souté au sala la deuxième mortgage na yo et puis okoki ko zombongo musupo ko zombongo te mais au sala ka refinancement pour que ko paiement na yo kitanase parce que ndako na yo valeur na ngo kiti na opé c'est exemple étant toujours à loan prenons par exemple soma ndako na valeur ya 400,000 et maintenant après des années ndako na comme na valeur ya au tiré na nyongo ya 200,000 mais pas l'ende au continuer toujours ko futa même montant. Or maintenant valeur wana soko bo refinancer au monique nyongo no ko susu na kaki nango d'origine te au comme na calcul mususu c'est veut dire que soko soma na 400,000 mais sikoyo et comme 200,000 de niveau basoko refinancer ndako na 200,000 au monique au bana futa na se na intérêt na ezana se. Alors vraiment bande konanga ba congolais kabino bozali partout aux États-Unis américains. Information est concernée bino sur mo ba difficulté wana il faut pas oser là contacter ngai na ba numéro o bozana yango ba o bomona ba flyer na nga zo tshara na ba groupe ezali pamba te eza pona ko déranger bino te chaque flyer on aza ko tshara na ba groupe ezali na ba information moko précise pona intérêt ya mutu moko o azali ngande ko na bino en tant que professionnel en la matière nazana isenga ko sunga bande ko ngai soko moni message na groupe vraiment zon na ndenge ya bien eza ba flyer et puis c'est que okoki ko sala ezali partager message wana po bande ko oyo ba yoki message na pesite bazo yango pe basalela yango ba oni so bana posa ko so na ngai boko so na ngai ba vidéo na osala mais na profiter oyo moni ko zo 5 minutes na 5 message na tinde bino so bozui vraiment message bo contacter ngai ba o bozana bandako bo contacter ngai pour na biloko na lobby bo sanate okoko sala hilok pour que soit credit line au sel mbongo na zonso à tout moment yo lingi banka ko charger kaka na mbongo oyo salela ou bien ozui otobengi home equity loan ou ezali montant moko fixe oyo ozwa ezalo la deuxième loan likolo ya ndako na yo mais ko permettre ko futa baningo na yo ko zwa otobengi monthly payment fixe et puis ozala na intérêt moko fixe et puis paiement moko fixe pendant une période bien déterminée ou bien au sali refinancement ya ndako na yo pour na ba intérêt à consolider soit ba credit card na yo ou bien qui ça monthly payment na yo ou bien aux mbongo ça l'investissement na yo vraiment ezama lamu bo contacter na numéro wana au bomoni wana 404 996 7579 vraiment na razana semo mingi so vous partager ba message oyo et puis bo benga ngai to solo la bureau na ngeza na Atlanta o benga nga to so na téléphone comme aux rendez-vous. Vraiment merci beaucoup na ndenge boyoki message na bo partager s'il vous plaît.